Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Ines NM officiel. Bienvenue na balandinyo so ya kala. Bienvenue na ba onyo so ya sika. Kande tolobaka toujours et encore boyeyi malamu na chaîne Abisso ya Ines NM officiel. La famille. Quand est obetaka lisolo, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne Abisso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse, chaîne moko ya ba information somo. To senga na bino s'abonner massivement. Tango zo s'abonaka bongo kobosa na pete, ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Ines NM officiel akobandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr ezalaka toujours et encore devant na biso pona koyaka ko informer bino kande to betaka lisolo kolandaka pe biso eza devant na bino na ndenge moko ya kitoko. Voilà. Lelo toye na dossier toye na likambo toye na makambo kande toye bibiso nyonso comédienne na kombo ya Karine Mpala. Mama Wenge, biso nyonso toyebi na kombo ya Wenge, la coutureuse, balobi mama Karine Mpala kotonga bilamba, ba mosusu balobi ayebi na kotonga te, ba mosusu balobi ayebi na kotonga. Kande balobaka les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc tuna moto azana ndenge ya komona na ye makambo. Alors, mama Karine Mpala, belle vie Kandi, coutume de l'écriture, la patrona, famille Libota, est-ce que vous allez? Soki bozali kande tokendaka nango sala makelele na commentaire loba kaka famille ou libota ou rien. Ba mosusu pe bokoma familoise ekosala toujours malamu. La plupart ya batu baye kobenga mama Ines NM officiel pour koya kotuna mama Ines est-ce que likambo entre Belle Vie Kandi na Karine Mpala likambo ezali bawele soki likambo ezali bawelela nini. Batu mosusu batuni pourquoi tomona ka lisusu Karine Mpala epa ya Belle Vie te nakala tobandaki komona ye mais awa totikala lisusu komona ka ye te tokomi komona mosusu omona babengi epa ya Sila mosusu avandi na ye babengaka ye te ajwaka pe mingi te eza nini mama Ines NM officiel yaka nanu oloba la famille. Boyebi ke un jour bokotisanga na bamakambo nga na yebisaka bino toujours na lingana nga songi te mais bino boyelelaka nga ka songi ata soki na boyi ata soki na lobi ke non awa songi epai na ngai koleka te bokoyelanga ka makambo moko pour ke totonga kaka nayebaka te soki ezalaka nini. Bon bandeko na nga tomeka nanu kokota na mozindo ya dossier oyo eloko oyo nga na kolinga nanu koloba eza ke bolamu zoba kande balobaka toujours bolamu zoba eza na bato mosusu osaleli bango bolamu lelo mais lobi kuna bakomi ba ennemi na yo eza bongo. Comédienne Karine Mpala toyeba ye déjà depuis ba série ya kala mais azalaki na ye na succès te. Karine Mpala tikala kozala na succès te ajoua na ba série kutu ya ba papa elombe ba série ya bandeko na biso oyo akufa Solange Mindondo ba série na bango wana nde ba temps oyo Karine Mpala banda mais comme boyebi eza na bato mosusu eza te ke non elakeli ya mabe eza te ke non na famille na bango kindoki ezali te bato mosusu eza kaka ke Nzambe amoni bango na succès te Nzambe amoni bango kozala ba star te yango bomona bato mosusu ata soki ya forcer makambo ya mati ya kiti succès ezoyaka te succès ezosimbaka te. Donc na côté ya Karine Mpala eza bongo. Neti moi personnellement bisika na yaki koyeba Karine Mpala ezalaki epa ya Belle Vie nde bisika nga penza na yaki koyeba Karine Mpala mais tango siko na yaki kokende ko se référer na ba vidéo ba film ya kala nde bisika na yaki ko découvrir que non Karine Mpala abandaki na ye makambo ya théâtre kala mais azalaki na ye mutu azanga succès. Siko lelo oyo epa ya Belle Vie ajouaka lisusu te bandeko na nga eloko oyo ajouaka epa ya Belle Vie ezake bon kande boyebi place des personnes bazalaka mabe ezangaka te place des personnes bazalaka mabe ezangaka te toza bato. Karine Mpala epa ya Belle Vie bando jouer et du coup toye komona kaka akomi ba jeton
komi ba jeton bino moko boyebi soki moto azojoue vipai soki balingi balongwa bakomaka kaka na ba jeton. Déjà qu'on comprendre qu'il y a quelque chose ba jeton jusqu'à ce que moto akokipe ye atikala kozala te po Karine Pala déjà il faut tolobaka succès malonga ezate. Alors ata ba biso o kutu tutikala ata kosalela ye émission te. Pourquoi? Parce que to yeba na biso ke ata soki osaleli émission succès ni naza nango azalaka na succès te. Donc ti lelo oyo eloko oyo babebana na Belleville eloko oyo eleka entre ye na Belleville etikala koyebana te, mais eza kaka jalousie ka ndenge biso moko tolobaka ke biso ba congolais toza batu moko toza na keto batu keto ya makasi. Ebela batu babando linga Belleville kandi po biso nyonso toyebi to banda lelo ti lobi toyebi biso nyonso ke production oyo ezo fula batu Belleville kandi Bella production ezo fula batu ata soki moto azalaki na succès te soki aleki ka na Bella kombo na ye ekotangama. C'est comme ça. Tonton Patrick l'acteur principal toyebi na biso tonton Patrick abando jouer partout ba place bando benga, mais totikala koyeba tonton Patrick te ebela batu batikala koyeba ye te. Mais depuis akota na Bella ye wana ti aye kokutana na ba fali maison Bella soki toye kotala batu neti ba vini abanda théâtre kala azanga pe succès. Maintenant ayaki kokota epa ya Bella moi kombo ya vini ekoma ti kotangama. C'est comme ça. C'est de la même façon avec les Karine Pala. Si les loto ye koyeba ke Karine Pala tongaka bilamba, c'est parce que akota ki pa ya Bella. Soki akota ki epa ya Bella te, tolingaki na biso pe toyeba te ke non Karine Pala tongaka bilamba, tolingaki toyeba te. Elingaki ezalaka histoire ke ezalaki na comédien moko peut-être un jour akokufaka nde balingaki baloba. Ezalaki na comédien moko, comédienne moko kande toyeba ba comédienne mosusu o bazokufa. Baye koyebisa biso ka comédienne kinganda akufu oyebi ye te otikala ta komona ye na film te. Ata moyo osalela ye ba émission ya koloba ke non comédienne kinganda akufi ezate po oyebi ata parcours na ye te oyebi ata histoire na ye te elongi kutu c'est la toute première fois batindila ba photo. C'est de la même façon avec les Karine Pala. Karine Pala na Belleville oswana toyebi te, mais ko jouer na Bella ajouaka te ajouaka na ete ajouaka na ete ka ndenge boyebi mutu na mutu protégeaka toujours compagnie na ye entreprise na ye mutu na mutu neti ba Belleville ndenge baza bongo baza batu moko il faut normalement ba protégeaka ba entreprise na bango ba protégeaka ba compagnie na bango parce que soki bango ba ko protéger yango te mutu te akotikala ko protéger les bango ba compagnie na bango pe ba entreprise na bango te. C'est comme ça. Belleville kandi azaka mutu moko azalaka na motima ya kosunga aza mutu moko aza na sens oyo ke non batu baza nango te mutu aza na besoin mutu azalaki na sunga ye kombo na ye tambola mais na retour Belleville azwaka mabe na retour penza ya ye nyonso ba récompense au Belleville kandi azwaka ezalaka ka ya mabe ezalaka ka ba récompense moko oyo esalaka toujours et encore pas si peu mawa yango ezalaka ka ba récompense ya Belleville yango bandeko na nga dans la vie tozalaka keba soki osungi mutu pour la première fois mutu akomi bien akomi kozwa boswani mwa muke kaka mutu wana ye koyebisa yo ke non ndenge eza boye yo kutu ya nini osalelaka nga déjà yeba ke mutu oyo ata soki natongeli ye ndako akotikala kozala reconnaissante akozala toujours ingrat ou ingrate. C'est comme ça. Donc eza na batu mosusu basungaka bango na vie te eza pe na batu mosusu o basungaka osungi penza mutu omoni ke non o penza na sungi batu mosusu basungaka bango te batu neti to ba comédien baza ebele yango nga nalobaka toujours nga soki nazalaki mutu ke nazokomaka ba film kande ba Belleville bazali bongo basila baza bongo en tout cas na ngai nazala mutu moko olongwe kotoyo ata soki ozana ba talent ndenge nini pa nango akoto kokota te malamu na former banga bana nga moko po l'ingratitude na se ya moi eza vraiment na niveau moko très très élevé
bato baza na bango na besoin osalela bango bolamu, mais bango de leur côté soki ka mati c'est fini, abosani bisika auta, bato bakoma boye, bato bakoma pe bongo, bato bakomi pa kotambola bongo. Yango nga na konsiaka toujours bato zala priorité nanu yo moko pona vie na yo. Ata soki okolinga kosalela bato bolamu, yo moko nanu banda komisalela bolamu. Kozalaka principe c'était que non, parce que bato bakoloba surtout na se ya moi, surtout na se ya mokili oyo, il y a beaucoup de gens bajijaka na bango bato. Osalela bato bolamu bakojije, osalela bato mabe bakojije. Eza na bato mosusu o bandimelaka na bango bato te, eza pe na bato mosusu bien sûr bandimelaka. Alors eza vraiment important na se ya moi oyo malamu yo moko nanu omibatela. Po soki yo komibatela te nalobaka yango chaque jour, moto ya libanda akotikala kobatela yo te. Soki yo moko okomilinga te, moto ya libanda akotikala kolingaka yo te. Donc oza censé yo moko obligé ya komilinga, ya kolinga pe vie na yo, ya komilinga ya kolinga pe vie na yo. Po soki yo moko osali yango te, ndeko nanga ya mobali to ya mwasi ozolanda nga yeba deja ke ndenge eza boye, moto akolinga nga koleka oyo aza te pe akotikala kozala te. Belvi kandi asungi bato ebele, mais ba résultat oya azwaka ezalaka toujours ba résultat boko eza nango négatif. Azwaka ka ba résultat moko ya mabe, azwaka toujours ba sort moko ya mabe. Ba sort moko mosusu ya kosala ke moto avandi penza komi komituna nzambe pona nini nazo continuer kosalela bato bolamu, pona nini ka ngai. Pourquoi? Parce que mokili oyo eza mokili moko bato bazomilinga koleka makambo nyonso, bato bazomilinga kolinga koleka bato nyonso na mokili. Belvi wana soki toye kotala lelo ba film ebele asunga bato ebele. Lelo bato ebele toye koyeba bango na nzela ya Belvi. Bato ebele toye koyeba bango, il faut tolobaka vérité na nzela penza ya Belvi. Toye koyeba bato mosusu. Eza na bato ebele ya théâtre oyo biso totikala koyeba te. Eza na bato mosusu lelo bazojwaka epa ya Belvi toyebi bango, mais moyen toya koloba te ke no mutuki ngani aza te. Au moins soki ye moko alingi aya komibimisa, ye moko alinga aya kolongwa, wana tokoya kobeta lisolo. Mais la plupart de gens biso nyonso toyebi Belvi asunga bango, Belvi asunga bato ebele. Oyo biso ba Congolais tozaka bato moko ya motema mabe, bato moko ya keto. Ata soki moto azosala bolamu, tokotala bolamu wana te. Biso tozaka kaka emataki, ye kutu alobaki, ye kutu azongaki, ye kutu boye. Ezaka pasi pe mawa bandeko nanga, ezaka pasi bino moko bolandaki awa makambo ya tonton Turbo. Biso nyonso toyebi tonton Turbo, ebela bato basepelaka na ba film ndenge tonton Turbo ajwaka. Mais bomona bino moko tonton Turbo awa abelaki bato yaki kotiela ye poison, bato bayaki moto otieli ye poison ezaka Belvi. Jusqu'à ce que tonton ya bato, papa ya bato aye kovanda lobi jusqu'à quand mwana bato boko banda akolatisaka ye ka babakambo buzoba, jusqu'à quand yango Belvi ekozalaka makambo nyonso ezaka Belvi. Ata moto asumbi kuna ekozalaka Belvi jusqu'à quand. Tango ayaki kotelema nde somonaki mwa kini eye kokota. Ezaka pasi bato ya mokili. Yango nga na konsiaka toujours, nga nalobaka toujours na Belvi kandi la patrona ye azaka moto kosunga. Kandi ndenge osungaka moni nzambe akotikala kotika yo te. Bao nyonso bazolobaka mabe na kombo ya Belvi, soki Belvi atikala kosunga yo te, wana peut-être loba mabe. Mais soki mwana bato asunga yo epai na ye, bien sûr okendaka kojouer ba film, mais ye pe akaniselaka bato. Ye pe akaniselaka bato, aza pe mutu akaniselaka pe bato mosusu atali kabo alobi oh kutu azo souffrir na futa yata mwa 500, na futa yata mwa 300. Eza na ba mbongo mosusu o la plupart ya bato o ba comédien qui vont jouer kuna ba méritaka ngo te. Mais ye moko ka tali situation yo moko zo vivre na ngo kuna lobi na sunga yo kaka, na sunga ka muto ya za besoin na aide. Mais oko jouer kuna après quelque temps yo wana okomi koloba mabe pona Belvi. Zambe ya lola o ya talaka likolo na se azomona kabino. Zambe ya lola o ya talaka likolo pe na se yango bomonaka na ba vie mosusu la famille. Moni mutu soki asalela yo bolamu batongaka ye te. Mutu soki asalela yo bolamu balobelaka ye mabe te. Po mutu wana soki akomi kolele pa ya nzambe, soki akomi kobeta maboko na ya lobi nzambe soki kaka
je te dis bisika nyonso ozali makambo ya mabe kobandolandaka yo po olelisi mutu oyo efali pa olelisa. Et puis mutu pe soki asalela yo mabe te balobelaka ye mabe te. Yango bomona bato mosusu baza na ba situation moko eza trop difficile, ba situation na bango ezo changeaka te, ba année na ba année ozalaka toujours na ba vie moko boyo vivraka, ba bitumba moko boyo vie na yo ko bonga ebongaka te, vie na yo ko changer changeaka te, oza kaka mosusu eza na ba passé mosusu mutu kinganda sunga yo, mosusu okosela mutu mosusu makambo, mutu atikala kosala yo mabe te, mais yo peut-être okosela ye makambo okenda kopanza ye sango na makambo oyo atikala kosala te, na makambo oyo atikala koloba te. Peut-être yo moko ote ya babuzoba moko boyebimaki, yo moko oyebi source ya mabe bisike eutaki, mais parce que ozaka mutu olingi ka obebisela mutu réputation oke koloba lokuta mutu wana peut-être lelo oyo alelaka na kombo na yo yango omona babio mosusu mosusu. Yango eza vraiment important la famille. Ce que moi na vie na yo ezo simba te, omeki de ezo simba te, omeki se ezo simba te, omeki ezo simba te, ya yo nyonso ezo simba te. Zonga sima zala mutu, zonga penza sima zala mutu, po peut-être ozana mabe moko osala dans le passé oyo ezo kangisa ezo kanga ba bénédiction ya vie na yo na mutu moko boye oyo atikala kosala yo mabe te, oyo atikala peut-être ata kolia ya yo te, yo kutu nde olia ya ye. Tozalaka kieba. En tout cas, courage à notre poutine de l'écriture Belvi Kandi. Kandi na lobaka ba Belvi Kandi baza batu moko encourageaka. Ba Belvi Kandi na nzela kaka ba idée na ye bato ebele bazu misala na Congo. Moni papa la mki na tonga yeke ayebi ke na okendo jouer pa Belvi. Déjà moi si ayebi ki ndenge akeboy. Tozanga ta lipa te, tozanga ta fute. En tout cas, aza mutu moko ya ko apprécier ka makasi.